Wanga
zonginda kwa baboti otena bika ima na yeze otena bika ima na zonginda kwe otena bika oh nzambe évangéliste Kiziamina Kibila nzamba couple Siméon sokende liboso nzamba pambola yo atombolaka bakweyo oh nzamba pasteur Richard sembo ezali bondeli na yo nzamba pasteur Claude na Kimpese nzamba pasteur Léonard Lwemba et nzamba pasteur Hippolyte. Bonsoir, 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 bande konanga. Bomoni Manuela Kitoko, atie Sœur Marie Misamu. Babi artiste akufarate, musicien akufarate, akufi me ba œuvre netika laka. Yango Manuela ye kaka tcheli bino isusu Sœur Marie Misamu. Po mère na biso tanga zayi na bomoi. Akabola kate oyo mutu arando bandoko solisa mututu. Donc naza libre ya kobina Sœur Marie Misamu. Na bini po na lokumu nyankolo. Oh maman na biso asala biso ba plaisir. Abete la biso banzembo to bina. Babi mama akoki ko kufa. Mama koki ko kufa. Mwana tika la. Katang mwana tika babi mwana soka zana libumu. Azalaka ya mama na ye. Azalaka ya mama na ye. Lelo ndenge mwana wana rit atika na mokili. Akomi mwana ya biso nyonso. Mwana ya Manuela. Leki ya Manuela. Manuela Kitoko aye awe tanke mama et tanke yaya. Rit aza congolais. Congolaise, le kolanga Manuela Kitoko. Donc, veut dire que likambo etali congolaise, tant que congolais, nazana droit, yako loba. Moi, ana mama to yako lobele na minute po mama sa kenda. Biso onde to tikali, ba yaya, na ba tanti, na ba noko, azana famille. Mais, tellement zaka congolais, moi na star, moi na biso nyos. Et là, on y mimi Manuela. Nazali na posa yako lobela sujet oyote. Mais eloko moko pousser nga Manuela na kolobela na sujet o to solo la nanu mwana mukie boye mwana mukie aza mwana mukie marqué âge mba aza mwana mukie na leki bat donc akoni pas même na ba 35 aza mwana mukie leki pa na biso ya musika ba mama eloko etindeli nga na okende na tout droit na ye kolobela Nathalie na landi vidéo moko boye na mama songi nakuti vidéo bato batindeli nga vidéo ana trop nakuti mwasi oyo Chantal Ibola asali vidéo pona mwana na biso rit leki na biso rit mwana oyo aza presque âge moko na mwana na yo Ornella mwana muninga Chantal mwana muninga marge mama kufa nzamba sali ye grâce azuya ye mobali babalana babali ye famille Meli Masanga mukolo nini toko mela masanga toyoka ke Ornella po Ornella za dia na nzoto alibala abeti pena 3 pièces aliputa mwasi alibala yo na no bali sate yo moko mama Chantal Ibola na vina yo bala mobali mobala bala te me yo mto fiança mobali mwana no ya mukolo nano abala te. Comment on peut loba ba congolaise avant qu'on yako lobela libala Chantal oza mieux placé te yako lobela masolo ya libala. Premièrement tozalaka mbangu vitesse na kolakisa misap Chantal yo lakisi mwana ya mukie boaza mwana pana yo oye ko kangana no mama na yo okangi mama Marie Misa mutu akufa na ye mutu esa kufa na nzoto se pola obandi ko yako sala video moni sagesse tanga lobaka ke bande ko nanga Manuela fingaka te Manuela yaka kaka ko expliquer na ye ko expliquer nde ba vérité ba réalité Chantal ozana problème ya classe ozana problème ya sagesse mwana mukie lokola Rit Misamu mama mukolo lokola yo ozola kise misape otelemina no kangi po kanga mutu ndoki po yo moko foza la peine ndoki tellement yo Chantal place yo kolela ozala kandoki ozala misala mabe mais c'est normal mutu akufa oyeko banda ko betela biso lisolo mutu soki déjà sa kufi azala ndoki azala magicien azala ndumba azala nani masumu nende mama Marie Misamu sa kufa. Donc yena biso si to a séparer na biso donc mutu azana bomo ko swana na mutu akufate comment yo mutu azana bomo oyele ke osala ba rando ndongo sala na biso ba oyo bato rando okima biso okomi ko sala rando tina mutu akufa mama bato kangi ndoki tellement yo
ozalaka ndoki oza mutu misala mabe Chantal mais c'est normal ovando sala vidéo pour na sœur Marie Misa mutu sa kufa na ye okangi mama wana ndoki soki ndoki neti akufa na zaka ndoki ti lelo ye mutu abebisi mwana ye mama tozala nana toz raisonnera nana avant sala likambo Chantal libola il faut zonga tanto bake zonga classe yo il faut zonga classe yo il faut senga nzamba peso sagesse. Comment mutu akufa na ye siko yo mutu zolakisa mama mukolo za na ba 45 ans Chantal mwana wana mukia bandi visika ozolakisa riti misamu misapi mwana wana ndumba mama na zalaka ndumba siko yo Chantal po nini basio bozalaka ba bula ozalaka bula ti lelo kindumba na yo premièrement na 45 ans na yo oyo ko fiancé mobali na 44 ans muninga pesi yo mbongo fiancé mobali copinage fiancé yo vandaka mobali ya nyoko laka yo Chantal avant oya ko beta lisolo ya couple ya muninga ya vie ya muninga to vie ya mwana ya mutu tala nanu lisapi oyo lakisi Rich nga siko Rich wana za mwana nga etanke yaya etake congolais na eka kozongi solo lisapi oyo lakisi mwana wana Chantal yo balate na vie ozwa grâce wana te yondo fiança mobali na vie na yo boti mwana no boti babala ete ni fiancé pour âge au moins na zanango ornela eza âge ya fiança il fallait ba fiancé nde ornela le to ke Chantal bola balisi mwana zui ba diplôme mwana na zaka mayele mwana wana atangi ba classe na ye libala love ezalaka na agité manix soki sikoyo manix wana yo zo lobela mwana na zimo bali manix abala soki 3 fois mais yo trésor abicho avant abandana na bibiche potongo trésor wana fiançaka mwasi mususu tanga yo kuta na bibiche a fiancé bibiche tanga kuta ni susu na yo Chantal o fiancé ye kasa sali pe mabala ka misatu ndenge moko histoire ya oyo lingo beta ya Rich Misam kasi yango wana peka esalama na vie na yo zo beta nde vie na yo yo pe mobali na yo Chantal 3 fois a fiança basi 2 fois fiança basi 3e fois yonde mutokyo ko fiancé trésor bola yango to pesa trésor bola mwana mukieboy oyo ko vandela ye oyo ko lobela vie na ye mobali wana tala vie ya mobali na yo criminel Chantal yo bala mobala malonga te obala mobali ya malonga to za na benga ngo libala po kotisa biso libala ozala kana fiancé ya malonga te mobali na yo criminel mobali na moyibi mobali lo yo wana zangi kimi ndaku abeta yo makofi akangi yo lisu Chantal yako betela batu vi na yo eleko banda ko lata vi ya mwana mukelo kola Rich Misamu o telemeli yo bimiseli ye misu o bandi ko finga na mama na biso Marie Misamu po mutu ko lobelo azate pour mutu foya ko lobela Chantal faut za la manuela kitoko atelemi ya lobeli yo banda nko beta histoire ya vie na yo yo tozalaka ba photo eza na mire na nga na ba page na nga soko koti na page ya manuela okuta lisu ya mwasi moko mobala vimbisa oza malheureuse na libala na yo oyo kaka nani akotaka makambo no yo za na libala bien te Chantal koyaka kolobaka makambo libala te po yo moko ndengo zana na vie ya studio mobali moko aventurier moyibi donc criminel azane loko to bokolaka mobali Chantal yo obokolaka mobali obokolaka trésor yo zo bokola mobali est-ce que yo ki muntu asaleli yo mission bat baye balobeli yo so moni bat baleki na bale news baleki na ba page musu ba ya kolobela ke Chantal abala mobali Chantal abala mobali bes nyoso ba yebi eza vie na yo pona obokola ka mobali mwana na za mwana muke eza choix na ye bolingo eza kana agité makamba bolingo ya makamba motema makamba bolingo eza ka mystique mwana na biso loko ba pekisaka mutu alingi akende mutu esi akei baswetaka eka ba bonne chance eza choix ya ndeko mwana na biso après tout aleki de 18 ans aleki 18 ans et loko etant que mama olobaka na mwana mama malamu alobaka na mwana omoni mobali place oké abala azape mobala liboso te oya bala ebele mwana wana tanga zo place azokende ko bala azana ba famille azana ba noko azana ba tata mwasi azana ba mama leki azana famille munene si ba bongisa libala na bango yebana na mukili c'est que famille déjà yebaki eza choix mwana sali to pese kaka bonne chance mama malamu place mwana ke iba lubaka mwana nga soki oza heureuse
ezala ozana fazer ozana mutu aliboma eloko ezala plus important mwana azala heureuse comme aza heureuse aza bien azosentir ki naza bien na manix bonne chance mwana na biso félicitations Ritmisam félicitations eza choix na ye na ba 2020 o na ba euro na ba 2020 toko kotaka susu ba mabala ba toko oponela mutu libala toko oponela mutu mwasi oponela mwana na mobali asa grande fille ayebi tina nini ya lingela ka manix na ye poti lelo nzima aza mwana kolia na poto mais tanga sali choix na ye ya mobali na ye eza mabete félicitations ma fille libala nyonso ezalaka na papa ezala makambo ebele mabala ezala makambo ebele bino bato oya ozana maladi yo ozana même malade ozobela même malade ndenge mwana biso nanu abali na akende ko découvrir mutu na mutu ana chance na ye mutu na mutu aza na chance na ye mwasi mobala balaka liboso aza kombolela msu bibishi o mobala balaki ya mibale kombolela msu mami ya misato eza Ritmisam mutu na mutu ana chance na ye mobala koza na basi 100 mobala koza na basi 300 mais azaka na mwasi le msu moko o ya lingaka penza na motema eza choix mbala liboso te eza histoire pe ya liboso te to mona muta liboso ta sali crime te asali ka choix alandi choix ya motema na ye asali crime te ba congolais bokomi ko tia ba photo mwana partout bokomi ko tia ko finga non naza d'accord na binoté surtout Chantal Ibola moi so za na ba défaut ebele moi so vina ye otambola bien te vina eza trop salité trop sale oza dignité ya koya ko telema o juger nanu o juger mwana wana bandi visika oza dignité Bible zolo bana biso avant o lakisa muninga lisape o potio eza na liswa muninga mitala non potio eza na misu na yo ozana ba problème o eza sérieux ya yo moko mutu personnel na couple na yo e marche akate couple ne zo marché te mobala nyokola ka yo mutu nyonso yebi ki mobala nyokola ka Chantal mais okanga makaka na studio na barrière a inga kaka na mobali yango kasi yo pe banana ko boya mobali no criminel po mobala ko beta mwasa kangi yo liso aza criminel mbala liboso nga manoya na vina nga na mona liso ezotangisa makila kati ya liso etangisa makila na mona nka na yo Chantal batu baloba na oboya trésor abicho te pona ni lelo ko ya kotinda mwana na biso oya kotinda mwana biso obandi ko fingela biso mwana mama na ebula mais yo Chantal yo poza bula Chantal oza bula ndako banda ko vanda na sentwe otikela mwana a remplacer héritage na yo mama Chantal a remplacer kindumba na yo tant na lobara na bino ke Chantal aza illettré aza analphabète bourrique Chantal izonga classe tika distraction tika bikota koto yebi CGT oye kaka mbangu elenga caméra opelisi caméra pa obandi ko finga est-ce que zali kambo ko finga zali kambo ashua na mondo yo mobali na yo batu nyoso toyeba mobali na zana caché ya PD trésor aza PD trésor lisoko efungwama mutu nyoso ayebi ke trésor mobali Chantal aza ka PD Chantal mobali na ye a divergent mwana na ye Sergine ozana ba problème sérieux na kati ya couple na yo ndeko Chantal mitala na couple na yo changer na vie na yo avant oya ko lakisa mwana wana ponga na ye ko kote la ye étant que congolaise étant que maman na yo kika pasi ke mwana na bali maman na liembongo na yete a vivre sengwa libala mwana na yete maman zate maman kota mabele c'est pas grave net biso ba maman na ye net biso ba ya na ye na sepeli nga na sepeli po mama nyoso alingaka mwana na ye place mwana ke soki mwana aza na kimia ba mama bozolandanga toza na bana bino lelo avant bokutana ba papa na biso basalela bino choix te mutu mote basalela ke choix ya bolingo ba mama babota biso bakutana ba papa na biso ndenge ezalaka na love babota biso na 2020 ba mama nanga baponela asu mwana mobali te